Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Priska Kanushipi apesi biso image moko ya femme heureuse. Apesi biso image moko ya femme accomplie. Apesi biso image moko ya mwasi oyo aza na esengo ya komema bebe na ye pe ya kobota bebe na ye. Na kodemontre bino yango na video oyo. Et puis na koexplike bino eloko nini ekomeli ye na bebe na ye. Oui, makambo ezali. Yango na bandi na Priska. Moni ba video wana nazotia. Eza ba video oyo ye moko azopiblie yango baby maman. Na première video ya liboso ekozonga esusu mpo na tiango ezobandelama. Nga nazoloba kaka. Priska Kanushipi apesi biso ata image moko te ke o ya femme moko boye qui se sont délaissées, abandonnées après avoir accouché parce que ça fait 2 mois seulement depuis qu'elle a accouché. Ça fait seulement 2 mois. Et je vais aussi démontrer ça ici dans la vidéo. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Lover et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager en tout cas un événement, une histoire, une affaire avec notre artiste comédienne Priska Kanushipi. Alors, jour et les cas qui n'a mon bandeko basala qui vraiment émission, basala qui émission ni comédie Priska a décidé qui a zongela na ye musala na ye, sachant que auti kobote sali kaka 2 mois, ils ont dépendre na ndenge au boteli na circonstance au boteli. Mais il faut découvrir ils ont ba détail belé oyo Priska a révélé yango ka mikolo yo, malgré que a annoncé que azozongela na ye kusala. Yes. Namona pe bandeko mususu basi basalaki émission nini ekomeli ye et tout parce que bato bandai kofinga ye pourquoi alingi azonga et tout. Mais basalaki vraiment allusion vraiment na mwana te. Émission na ye kosala ngo eza dû ya publication oyo auti kosala kala mingi te. Makambo vraiment ekomeli ye na mwana na ye. Navana koma wana nalingaki na koma parce que na saki montage na meki ko relier ba publication na ye pona meka ko faire passer bino message oyo na ngo ya ko faire passer bino na pokwa ya lelo. Alors avant wana naza ko expliquer quand même na vidéo o bozomona o Priska banda ko lakisa libumu na ye na loboko nazalaki na miliki awa lakisa libumu na ye mais ezalaki na écrit à comment qu'il est collé a commis parce que Priska ngape na ebaki nazaki vraiment très surprise koyebaki abotaki na césarienne. Yes, Priska abotaki na césarienne et Priska abotaki mwana ya mobali na césarienne. Na vidéo bozomona azomeka kolakisa taille na ye atie kaka lobi vidéo publication na ekoma nango soki ekomi na ko expliquer mais avant a publié ki nanu boye on a bino que Priska apesi biso te image ya kozala une femme malheureuse te. Akomaki il a changé ma vie pardon, Liam Diamond. Comme on a dit, Liam Diamond, ça fait 1 mois déjà depuis que ma vie a changé et je sais que je ne serai plus la même maintenant. C'est pour toi que j'ai vu. Bon, laissez-moi un peu lire ça encore et tout, parce qu'elle a mélangé de tout et de tout. Il a changé ma vie, Liam Diamond. Ça fait 1 mois déjà que ma vie a changé et je sais que je ne serai plus la même maintenant.
C'est pour toi que je vis et tout ce que je ferai serait pour toi, mon bébé. Je t'aime, mon garçon. Donc, c'était une manière pour elle de nous annoncer que elle était maman d'un petit garçon. Mais plusieurs ignoraient par quelles circonstances Priska Kanouchipi avait accouché son bébé. Priska Kanouchipi avait accouché par césarienne. Elle avait eu beaucoup de complications lors de son accouchement et les médecins étaient obligés de faire sortir le bébé par les ventres. On appelle ça C-section. C-section, césarienne. Dans l'anglais, avec un mot C-section. Voilà. Bakataki, babisaki bébé. Elle est très heureuse. Elle est vraiment une mère accomplie. Elle montre vraiment, en tout cas, elle nous montre un visage heureux. Pourtant, quand elle a publié cette vidéo ici, Mokili Mawate, Priska depuis Zemi na ye, tanga bandaki Zemi, bandaki kolobaki non, eza Zemi ya Vincent Chiluizi, mobali na ye azalaka na Allemagne, mobali na ye azalaka na États-Unis, mobali yango azalaki homme marié, patati patata, on l'a collé de tout et de rien. Ba émission esalemaki na ba stress a Zemi. Omoni naza ko expliquer nazongi no moi sima muke mpona expliquer. Omoni moi si soka za na Zemi bozo tia ye mal à l'aise. Bato ya réseaux sociaux, bato bayaka kosela bato ba émission. Botenaka compte na ba vie ya bato. Botenaka compte na ba émotion ya bato. Botenaka compte ke bato oyo boselaka ba émission. Baza na ba mai, baza na makila, baza na mitema. Priska lelo soka boti na césarienne. Eza pe dû ya ba émission oyo bino bosalela etongo midi pourquoi? Ba stress makasi. Ça fait seulement 5 jours. Na publié vidéo na wana libumu na ye. Bongo na ye na se wana komi. On essaye de retrouver la ligne après une césarienne. Elle se bat pour vous faire diminuer son ventre. C'est cette publication qui a créé beaucoup de problèmes que je vais maintenant expliquer. Na linga ki tokoma awa. Et on a bandé ko tournoyer. Mais avant na loba, nazo expliquer nan. Biso bato to yaka na ba vidéo to yeko salela motu. Bo excusez nga naza na rime. Muninga aza na Zemi. Yo fongoli caméra, obandi ko salela émission live 5 heures de temps bazo benga, bazo loba. Muninga aza na Zemi. Azala papa eza Vincent. Azala mobali ya Allemagne. Azala ya États-Unis. Ndenge Priska boti boy. Nana ngaki otikela mwana na miliki pampers azozwa so ya mwana wana. Kolo mwana wana siaza kakati. Nzela wana obino bosi bofongolaki. Na debi ya Zemi. Mosi soka za na ba stress ebele. Mwana ko obima na malformation. Zemi koki kobima. Ba problème ebele. Après accouchement. Peu importe, éclampsie boy. Je crois que c'est éclampsie. Après accouchement, ils sont malades. Bah c'est belé ba koufara nango. Ils ont rappelé dû, il y a ba stress. Priska comme kozwa ba stress. Nazu, tant on a qui ko annoncer bino qui Priska Kanouchipi ana Zemi. Zemi ko munene nga zo mona na te. Nana mutu nanga pesi nga ba information. A publié publication oh ça fait 5 jours. Na ba commentaire. Ba komo ko tuna ye. Oyaka ka na ba publication api papa mwana na yo. Non, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Soki mutu abimi. C'est que mutu akotisaki mutu wana azali. Pourquoi les gens n'ont plus de retenue comme ça sur la vie des gens? Pourquoi donc moindre publication il y a Priska Kanouchipi il faut bofinga ye
bino bokanisi ke bino monde kaka boza na droit mpenza ko ya koyaka na bavie ya bato na bareseau sociaux kofinga bango. Non, presque Kanouship aza na droit eza compte Facebook na ye aza mpe na bato balingaka ye de vrai neti nazotanga commentaire papa ya mwana no aza wapi oyo mosusu akomi moyibi ya mobali yango aza ndebi mpo bakende oyiba ye aza statique donc tia abimaki na Priska donc Priska ayibaki ye nde abotisi ye mwana. Priska azomonana aza très heureuse ntango anonsaki ki azozonga parce que nani azongi te anonsaki kaka peut-être mpe atestaki parce que Priska aboti na césarienne 2 mois kaka ntango akomi boye bandi kofinga ye kobota ngo bandeki kokumisela biso eza nde kobota na césarienne mais non naoki pasi ine boyebi soki mwasi azokende kobota ebi bitumba nini azaka nango soki mwasi aokende kobota aokende mpo abimisa mutu ezala eza ya libala te boyebi bitumba nini abundana nango na abota na césarienne misusu baoloba yo moto ozalaka na nsima monene esi bino ke kobota na voix basse to kobota na césarienne eza question ya nsima eya question ya nsima te mutu na mutu aza na réalité na ye oyo akutana nango na accouchement. Yo soko ozwaka bazemi ozwi zemi na yo bien okie mpe na maternité osumbi mwana kitoko obimisi ye na voix basse nga nabota na césarienne nayebi douleur ya césarienne place namoni douleur ya mwana mwasi eza mpo nga naleka na césarienne nga nabota mapasa nabota bango na césarienne babimisi mapasa na minuit na 6 heures bayebisi nga efuna telema naki otala bango na couveze kobota eza eloo moke te bandi kofinga na mwana ngo aza kisimbi mwana ngo aza kisimbi mpo ozobomba ye ozolakisa ye te non ye moko ku non Priska kutu ye moko nanu bozofinga ye ka ndenge aopiblie na ye bavideo na ye bongo aolakisa bino ki aza heureuse oui bien sûr eza mpe na bato mosusu bazofélicite ye félicitations Priska bravo et tout mais elle reçoit beaucoup plus bacritique négatif que positif tina ye kosala émission boye mawa mingi loni ekomeli Priska na mwana ye c'est parce que bato bazofinga mwana Priska mwana makangu bazofinga mwana Priska mwana makangu aza kisimbi mpo bimisa ye obota ye na césarienne nani yebisi bino ke bana bisimbi ka nde babima na césarienne naoki yango pasi makasi naoki yango douleur makasi likambo nakoki yango te réseaux sociaux nayebi te soki tozalaka na bilima soki mpe tozalaka na bato normal oyo bazalaka mai na makila oyo bazalaka nango na biso Priska Kanouship aza motu moko boye ndenge alobiki aboti na césarienne fo bobanda koencourage déjà que eza na basi mosusu bayebi ndenge nini comment dire mwasi na mwasi aza na propre expérience na ye avivaka après accouchement par voie basse to par césarienne nga nabota na césarienne mais soki otali libumu na nga eza très plat ya plat mpenza okasa moto abota te okasa na bota te me nabimisa 2 bilombe na césarienne me komona nga libumu na nga plat eya mpe na motu mosusu aboti mpe na voix basse me libumu mpe ekiti te abandi kutu au contraire aye munene tina taille na ye initiale ebebi na kobeba kobota ekoki nango ye te donc a développé nzoto extraordinairement a changé mbala moko bato mosusu baza bongo eya mpe na motu mosusu aboti mpe na césarienne neti Priska nazomona azomitungisama na taille na ye peut-être libumu na ye eboyi kozonga
pour na césarienne ezali bata bongo bazali mais kokoma tina niveau ya kofinga mwana na yeke azaki simbi po abotamaki na césarienne to mwana wana aza mwana beza na bato mosusu balobi azaki simbi misusu balobi abime elongi mabe misusu presque ndenge aza wana presque kaka nde bomoni elongi oyo ekobimisa mwana elongi mabe ata azwi mobali oyo aza kitoko moko ya pepre plus beauté na ye akobimisa mwana elongi mabe akobimisa mwana elongi mabe jamais makambo ebele ekomela biso ntango tokende obota makambo ebele donc en tout cas tokutanaka mpenza na baproblème oyo kapenza baproblème oyo ya makasi ekomela biso ntango tozokende obimisa bana na mabumu mutu aannonce na ye ke aozongela na ye théâtre bofingi ye okofanda te oboti kaka sikoyo nani ayebi biso bino ke bato bafandaka na mboka libanda toza tofandaka te nga ntango nabimi hôpital nabimi lelo lobi natie bana na nga na poussette toki osala bacourse me nabotaki na césarienne nabima mpe mopepe te non boza na besoin bomona priske yango akufa soki priske yango akufi lelo bino moto bobokola mwana ye bino moto bobokola mwana priska bonyokoli priska na zemi kofinga balive bemission tia abatami ye tia ye kobota na ye apiblie mpe welcome aboti atie foto na ye ya zemi boyebi te mutu aleki na bavoi nini mpo abota mwana ye aboti mpe mwana yango obandi mpe kosaprendre mpe suka na bebe na ye non mwana asali nini mwana aza innocent est-ce que mwana moto asengaki abotama na libumu ya priska pourquoi kosaprendre na innocent oyo ayebi ata te ki mama na ye asalaka théâtre mpona kokende ofinga ye kisimbi non priska asali na ye priska asali lisumu te mpona abota nalongola zemi vomi abota abomi nani ndenge aboti bongo mpo bino boolukela ye libala abomi nani mwasi ya kiodo auti kokufa na mwana tosali yango biso nyonso bemission nga kutu nasalaki émission nalobi ke soki oke maternité oboti mwana ozongi na ye ndako eza ngolu ebongo moninga mpenza bwake mpenza maternité aboti mpenza mwana na ye azongi na ye ndako aza motu mo efo bofelicite ye bodorlote ye bino bozofinga ye bandeko tozala logike ko tobangaka mpe mo mpe nzambe ti tobangaka nzambe bandeko na nga tobanga nzambe ko epuis eza na bato mosusu baokommente peut-être na bacommentaire wana baboti nanu te misusu mpe babota mpe bana mpe tata ya pasi ezaka po bazoyebela priska position te bazoyebele te mwana ngo aza ya nani mobali ne nani baluki mobali ya priska tina ti bazwi ye te miniature eza te priska alekeli bino mayele mpo boluki ye mpenza na banzela nyonso apimeli bino miniature donc miniature eza te ndondondo mpenza ndondondo pas de miniature pas de mwana bokozwa miniature te mobali na ye bokozwa miniature te bobundana botatone bobaluki bandi kofinga mwana ngai ye ntango nayelaki bino ke priska ana zemi mpo na ana bato siko nde tooloba boye priska aza na bastress aza mutu ti na comprendre kaka ke priska abotaki na césarienne mpo bostressaki ye mingi na zemi na ye na balive na bemission
Peut-être ba live bosaki ba émission bosalaki et salaki peut-être que yena mobane peut-être que bazaki pe na ba tension alors que moi ça zé monsieur nga bongo te. Muninga boti na ya batami na ya boti na ye ane sengo alakisi bino que une femme donc bino bolingi comprise ka alela lela ndenge siko akomi boye. Santé na ye tungisi ye lisusu po kimi ekoti ozomona pe prise kanga azongeli pe esusu te. Muninga azomeka kozala na esengo na ye après avoir kobota aza na esengo na ye azomeka kovivre azomeka s'adapter na réalité na ye ya sika kozala na mwana eza jeté hein kozala na mwana eza jeté hein surtout kobota liboso ozoyeba tosala nini o masse gauche o masse droite o tourner boye o baluka boye mazokokango ndiko na nga lobi aozongela na ye musala na ye scène ezomanke ye pour peut-être ba fan na ye ou ba message asali presque inana joie asuste ziem eza 9 mois matikaki déjà bien avant plus kobota sali sous 2 mois ndenga boti bongo tutieka ba projet presque une année misu balobi yo muto boti kutu na césarienne okofanda te na lobi lo question muta boti na césarienne fois fanda pota césarienne soki esala yango bien 10 jours déjà pota césarienne esenki il faut balongola basinga 10 jours apamba pota ya césarienne esilaka nango ngai 10 jours balongolanga bagraphe otambola na yo osala misala makasi te mpo ezalaka pota munene eza pota munene bakati otalaka poso na biso ya basi awa na libumu ezalaka na 3 couches ti okoma esika bebe azalaka kobota eza mystère kobota eza ngolu kobota eza eloko osakana nango te bokosakana na kobota te bokoki kosakana na kobota te kobota eza eloko mosusu ntango bomoni moninga na bebe na ye abota ye na césarienne abota ye na voix basse abota ye na mobali ya bato abota ye na mobali na ye moko mais le fait kaka bomoni moninga aza en vie aza bonne santé bebe na ye aza en bonne santé azomeka kozala heureuse azomeka mpe koluka kosatisfaire bino mpo ani bozongisela ye ascenseur wana ya bolamu te bino efoka bofinga ye mpo boyoka bien donc bino bozala wana kaka mpona koyokisa baninga douleur pasi na motema boza bandoki boza mitema mabe mokili mawa te boye ndenge nini kotia moninga na dépression na stress priska oza na oblige te ya koya kolobela bato ki obotaki na césarienne okozongela na o théâtre ata na théâtre okofaire passer message na yo nayebi ke ezalaka toujours important pour une dame etraumatisa mpe makasi mwasi so aboti na césarienne esalaka mwa traumatisme parce que otala pota ye epuis kobota liboso esalaka mwa émotion moko boye et je suis maman et tout pour la première fois je suis maman tu essaies de t'adapter à ta nouvelle vie c'est normal bato mosusu kutu basalaka après kobota osala badépression non seulement eza na stress bino su bopesi stress c'est normal ke ndenge toloba boye presque asala badépression azala na bastress parce que kobota nanu déjà kolala te na butu kozala na bebe kolelalela expérience esalaka mwa bastress surtout so oza na bato te oyo baza wana mpo baencadre yo na nouvelle vie na yo oyo ozwi na bebe na yo ezalaka mpasi mais ata kutu oza mpe na bato kobota eza kaka étape mosusu donc olongwe na étape oyo okende étape mosusu botika mwana bato aza innocent aya na papa abala to papa abala te aza papa na ye aza papa na ye aza papa na ye ye kutu omwe aza ta na papa bongo bato mosusu bazalaka ke baviole oyo na mibali misato minei mitano après oyebi te papa no nde nani oza sans papa me mwana wana aza na papa mpo ani kofinga aza na papa te mpo ani kofinga ye mobali ya bato mpo ani kofinga mama na ye moyibi mpo ani kofinga ye boti na siza mpo ani priska aza victime ya méchanceté gratuite ya bato bazalaka na basima ya batelefone na bango mpona kaka koluka kaka konuire baninga mpona kaka koluka kaka kosala kaka baninga mabe. Non, c'est pas correct, non, c'est pas juste. Nalobaki yango turo
nakomi nanga défenseur ya bato bazo accuser bango injustement. Presque aza nyama te, presque aza mutu. Mutu na mutu azaka na réalité na ye ya vie na ye. Mutu na mutu azaka na expérience na ye na ndenge na ye. Biso nyonso toza na expérience moko te. Mutu na mutu atraversaka mutu non. Ti mutu akoma na destinée na ye, mutu na mutu ayebi ndenge nini. Non, comment dire, destinée à mutu ezaka na forme ligne droite te. Vie ya mutu eza na ligne droite te. Mutu na mutu aza na expérience na ye oyo atraversaka. Na vie na ye tia bala, tia kobota, tia kende ozwa musala. Mutu mususu aza na cancer abiki, mutu mususu pe cancer akufi, mutu mususu pe malade moko ya pete akufi, mutu mususu malade grave abiki. Donc mutu na mutu aza na vie na ye, histoire na ye ndenge Nzambe atracela ye. Botika kolinga bato baza na ba ligne droite na ba vie na bango. Botika bosokipe nanu pe na ba vie na bino moko, na ba problème na bino moko. Botika mwana mwasi o. Aboti moi pour l'information na bino. Presque aboti moi na bien, un très beau bébé. Un très beau bébé. Et je ne pense pas que moi nana a un réseau social pour papa nae a lingate pour moi la payer peu presque à publier. Peut-être à publier sur kabali. Ce qui fait la suite date. Il y a liba la presque. Bon moi nanga kana ne la NG officielle là. Na oya nango. Ngane muna kwa annoncer. Donc ngam na annoncer no zemine. Na kwa annoncer no pe date na bala. Pour kalaming te presque azobala. Na roya na ba date ba confirmation ba kamnyoso moi na prise kaza en vie en bonne santé césarienne eza ko boma mutu te prise ka mobalo ana ko bala ebo ko mona botika na soni. Coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Priska, on t'aime beaucoup. Reviens vite sur scène. Tu nous manques beaucoup. Ton bébé, on le recommande entre les mains de Dieu. Il sera en vie et en bonne santé. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.